Si vous voulez connaître s'il y aura élection ou pas, oui, allez poser la question au président de la CENI. Allez poser la question au président de la CENI. Allez poser la question au président de la CENI. Allez poser la question au président de la CENI. S'il n'y a pas élection en 2023, nous allons chasser Félix Tshisekedi. Nous allons chasser Félix Tshisekedi. Nous allons chasser Félix Tshisekedi. Nous allons chasser Félix Tshisekedi pour mettre en place une transition sans Félix Tshisekedi. Vous m'avez posé la question de savoir si en 2023 il y aura élection. Nous, en tant que parti politique, on se prépare pour aller aux élections. Mais pour connaître s'il y aura élection ou pas, mais vous êtes de la presse. Traversez ici à côté, le bureau de la CENI est là. Vous posez la question au président de la CENI, il va vous répondre. Vous le sentez comment? Par quelle magie? Nous avons atteint la capacité de mobiliser notre peuple. Nous allons activer la rue. Et c'est la rue qui va chasser Félix au pouvoir. En 2023, s'il n'y a pas élection. Et c'est la rue qui va chasser Félix au pouvoir. En 2023, s'il n'y a pas élection. Je vous promets, je prends les gens qui me suivent en témoin. Et puis Claude Machala, n'ayébité, où est-ce que c'est naïf? Au moins, il y a un peu de choses à moto. Pour vivre dans moi, ça me colonne à yo, boy, boy. Et pas mal de gens qui Chimindi. Oh, un abatibao, Tibao. Les agriculteurs côté. Mon cher frère, il faut travailler dans l'ingala. Oui, bien, on a bien été. L'ingala, on a bien été. Même diction, on a été moi si. Mobali, topé pédé, mutokoloba. Oui, monsieur pas le babi, bah dis pas que jana. Ça dit maman n'a pas son ma babé, Stéphane a koloba boy. En tout cas, faut attendre comme mon Stéphane. Comment est-ce que bato bavandi penza pour batala ninga koloba? Koyeba nini moto bino boko soutenir parce que yo na habité na tia on arrangé ni journaliste to penani déjà na ndengo ozalaka to yeba te babi ozali fatijo comment yo kofinga papa mokolo bongo liboma asali yo nini na problème nini boko kanisa ke pouvoir bovandi awa libela oko zo bino aussi yo tete obengi tete mususu bino mbale ba tete bono ofinga ka bato inutilement boko sala ba allégation gratuite. Stéphane Tokoye ba quand même pas soki oza mwasi to mobali toyeba quand même pas oluko bongisa ta français sope lo baka français bongisa ta français bongisa ta lingala kota bongo ekolo kolisa mayele et puis na pouvoir ngo ba contact kabinote boza ilo côté oza na poste te oza ilo côté pa kimandia. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, ma mission au cœur des actualités. Réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission Réflexion qui est présentée par moi, Alexis Wechi. Kongomani peuple mokondi mbote bisika tu bokolanda biso boye malamu na réflexion lelo ya liboso tolingi topesa bino merci pour na ba réaction na bino à chaque fois to ko poster ba émission to ko pesa bino penza merci mingi beaucoup réagir de partout et puis to ko continuer koloba ke critique topé nyonso bozana ngo ya koloba bolemba te bosala ngo penza parce que yango nde kosala ke to améliorer to pousser mosala na biso mosika penza à partir ya ba réaction na bino en tout cas bolemba te. Je dis encore une façon de nous soutenir, aimer, partager les liens en tout cas bosala nde bosala mikolo ya kokataka ba parti ya ko partager et ça nous va droit au cœur. Merci na bino tout bokolanda bino ezabongo ya bino Alexis Wechi. Voilà. Alors, l'actualité du jour, ezali lobby na butu ya lobby. Ba soldats ba convoi ougandais comme qui la fois la mikoleleki ezaki bongo ya Soudan. Ya Soudan yaki bomona ki comment est-ce que zaki officiel ndenge ba lobby bongo pe gouvernement soudanais etindeli biso 6 millions pour la prise en charge ya ba soldats na bango et puis lobby ezaki bongo entrée ya ba soldats ougandais pour na compte ya EAC ezali organisation africaine est africaine
o biso pe tokota o mokonza mboka kenda kokota bango pe batindaki ya bango ba mapinga lobi tokomi lokola na 4 mapinga toza na Uganda toza na Burundi toza na Kenya toza na Soudan hein bango 4 bakokisi mapinga na bango balobi ezali bongo pona ko traquer ba rebelle tout o bazala ki liboso na compte sa Uganda ba bakseli bango 2 mois lisusu pona ko continuer ko traquer ba ADF ceux qui bokoy ba lisusu opération conjointe o tozala na ngo liboso na Uganda mission nango bongo gouvernement bakseli bango 2 mois pona ko traquer ba ADF hormis force oye lisusu na compte ya EAC toko solola yango toko solola ba question sur les élections. Est-ce que ba élection exacto exacté on y déjà le baki ka ko douter la fois passée to solola ki on lelo sous toko solola on a sortie médiatique il y a secrétaire général et parti au pouvoir Augustin Kabuya makambo alobaki en tout cas ekotisi bato ebele na katsa baduta komituna est-ce que élection kozala to ekozala te tant bako tuna makambo élection kotinda bato batuna seni. En tout cas, ça li moi polémique mingi toko solango lisusu. Toko ça la recadrage pe balayage. Na bande kona biso ya ba communicateur à Union Sacrée. Oh tant union so batu ba koloba ke il faut penzande ba sala mosala ya chef de l'état wa tindi bango. Koloba makambo bango ba sali durant 4 ans. Na kati ya pouvoir au lieu ya kofinga kabatu inutilement biso toloba ki à chaque fois ba kofinga biso to koleka pona kotalisa bango nzela koyebisa bango ke kofinga ndete botalisa biso nini o bosali nini o mokonzi ya mboka déjà sali parce que yango nde bakongomani baza penza na posa ya koyeba mingi ndenge to koloba bulani la fois passée comment est-ce que ndeko oyo Stéphane, il y a Vandi Ponakofinga, un grand monsieur, un grand cadre à partir mon NP, Claude Machala, oh, Azala Penza, parmi Bato, Bayaka Ming na ma mission, pour la Makambo Yamboka, Bakobenga Liboma gratuitement. Tout ça parce que ba opinion na yé ezali contraire, ba oh ya lobaka eza contraire. Comment est-ce que vous vendez Penza na plateau à TV, Bakobenga moto Liboma? En tout cas, c'est normal. Stéphane a koloba boy. En tout cas, il faut attendre comme Stéphane. Comment est-ce que bato bavandi penza pour batala ndenge na koloba koyeba nini moto bino boko soutenir parce que yo na ebita na tia on arrangé ni journaliste to penani déjà na ndenge ozalaka toyeba raté babi ozali Fatizo na ebité pourquoi babenga no Fatizo bato bo soutenir Fati bako benga bino ka ba Fatizo yo zaka Fatizo alors na ki Fatizo na yo est-ce que pour yo tala ma pour ça la pe succès na kati ya mboka o est-ce que faut finga kaka est-ce que faut finga kaka obani ko finga honorable Mike Mukebai a olimbité otiki obani ko finga la pro Congo na biso a obani okokito otiki. Ok, il pas Alain Bolodjoa. Obani ko finga bongo Alain Bolodjoa. Olemite otiki ok. Lelo simbi mwana mboka nde ya passé salike. Comment est-ce que yo ko benga moto liboma? O eza penza devoir nanga. Bato ba ko linganga pona ngo kakate. Bato ba ko linganga mingi pona vérité. Devoir nanga ya kozongisa bato na nzela. Na lobaka le plus important to solo la Congo. Congo nde le plus important. Bomoni yango rentrée scolaire ezongi toko sala baladère kala mingi ate toko tuna ba parents est-ce que ba matisi ki bino salaire gouvernement lobby matisi ba fonctionnaire salaire est-ce que bozui possibilité ko sala la bana penza rentrée scolaire comme il faut gouvernement lobby que et sali musala makasi tokoti na wenze to tuni ba mama est-ce que bino ba mama mosala ngo gouvernement koloba est-ce que bino bo bénéficier nango ba réponse ezali et moi je pense que le plus important koloba yango koleka ko finga motoloko la Claude Machala tout ça parce que à copé ça ba vie contraire oyo ekosunga mokonzi mboka parce que biso makamtolo barasoki mokonzi mboka koyoka biso akosalela ngo akotia kandate liboso ndinga kolobaki il faut akanga tondisa maloko ndinga lobaki nazo yoka biso je pense que kosunga e preuve ni tolobaki ke bato tout baza tout ne baza ba incompétent botie tembe bolobi ye moko à l'équipe alobaki baza ba incompétent alobi ako changer ba on a mikolo ezoya nde passe na moté mezali ozeli 4 ans
4 ans. Tu traînes une année électorale. Oh, ils ont mis compté. Année moko to tikal na ngoza pona ba élection. Nde olingi changer. Oh, biso to belela ki depuis Kalabazaba est compétent. Nde ko kamisa biso ke ndenge nini mokonzi ya mboka yebaka makambu kaka na retard. Soko yeba na retard te, est-ce que ça la kango nanko? Parce que to beleli awa mingi ke ba incompétent ba kokoka eloko te. Ba yebi eloko te. Ba mususu ba kangisi na batu. Ba mususu ba kimisi na batu. Nako yeba pero azu ya problème mingi. Koloba ke ministre moko à la place. Aza est compétent. Ayebi eloko te. Pour comment est-ce que le ministre Yoko Sabatu Boyeke, yo sali 2 semaines kaka na domaine ou et puis battu au ministre. Formation à 2 semaines, après battu au ministre. Est-ce que c'est normal? Moi namboka perol ou arazwa ngambu po alobaki yango. Akima namboka yakokima. Toloba bokonza mboka autour na yo ozana ba compétent, ba incompétent, o ba yebi eloko te. Et les londo ko isabiso ont remarqué inefficacité na ba proche na yo na bato ko sa na bango olingi o changer nde to loi qui la fois passée etali biso te wana makamu na yo biso to ko l'élection en 2023 to ko tana na ngina éclaircir Stéphane to ko yeba quand même pas soki oza mwasi to mobali to yeba quand même pas o luko bongisa ta français so pe lo baka français bongisa ta français bongisa ta lingala kota bongo ekolo kolisa mayele pona ko expliquer biso est important comment yo kofinga papa mokolo bongo liboma asali yo nini na problème nini boko kanisa ke pouvoir bo vandi awa libela bo vandi nde wana ti mokolo yeso akoya et puis na pouvoir ngo ba contaka binote boza eloko te oza na poste te oza eloko te pa ki mandia soko senga posa la ki mandia na yo bien qui te dit que po o moto akabela to ape so fo finga boni ko finga boy ba papa bana mike ba mikolo ba jeune batala ka ba émission na biso ba ko tala ba lingba ye ba mboka ko kenda boni oza jalelo liste oza fachizo ba tutu ba yebi yo fachizo tant to ba hermaphrodite et comme ba problème on a bota na kana mwana pe ngape na mwana kutu na comprendre te mais yo ko finga moto abatu liboma azama ko na biso ya ka mingi na ma mission tokotika te tolobaki moto nyonso o nyonso alingaka vérité o nyonso alingaka koloba vérité surtout tokotika te bo simba kimaki mokeba itomona bomona ki toyaki wana bo simbinde kwalen boloja tokoya bo moto tubino boko simba tokoya parce que tokolakisa bino toko éduquer bino to éduquer bino il faut pas ko finga toko éduquer bino ke tongo kolika na TV loba makambo essentiel kabuya fingi abengi bino ba idiot abengi bino ba incompétent chef na bino alobi bolingi ko kenda ko sala ba débat contradictoire te bozo kima ba débat contradictoire mosala na bino ka ko finga ka batu na réseaux sociaux chef na bino kabuya bisote kabuya nde alobi Stéphane si tu penses que yo zali ona pona ko soutenir Fati ko soutenir mokonzi ya mboka eh ben loba makambo mokonzi ya mboka loba nini azosala oko zo bino ozi yo tente obengi tente mususu bino mbale ba tente bona ofinga ka batu inutilement boko sala ba allégation gratuite na mwana mboka par exemple Joseph Kabila yende aboma batu atinda batu ba mission suicide baboma batu na Kasai ezapona ye avant de continuer bande konanga botala ba tente mi balé o makambo bango balobi pona mwana mboka Claude Machala ba ko finga gratuitement et ça li passe azana bana mikolo moto boko finga Claude Machala azana bana ba docteur ya série na ba États-Unis en plus atangi si bana ba école minene ba silisi ba classe minene ba ko sala kana mboka ba paya moye bazonga ba sala ete po misala ezate moto boko finga un parent, il a ses enfants. Oh, tangisi ba classe minene penza. Ngana yebi bango. Na pesimbo tu na docteur Deborah Machala. Il y a autre doctorat na ye na mikolo eleki na États-Unis. Baza ebeli ba cadre na bamboka ba pa ya misus a. Yo penza Stéphane ka micro ya YouTube neko commission impolite na niveau ko finga tata mukolo bongo. Un monsieur, un grand monsieur. S'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Tolanda ba tente mi balé makambo balobi et bon tozonga tout juste après. Et puis Claude Machala na yebité bo excuse ngai omoni moko peso za mutu ozo vivre na moi ça mukolo na yo boye na boye et pas baloba benga ba chibinji
Oh. Na ba chibao. Ezaki to côté. C'est que ba robé ça ba robi c'est pas lo babi, ba di ba ko jana. Ça dit maman na zo peso ma babé. Ce n'est pas possible. Oui, ba peso ma babé parce que biloko lo besoin en sens té. Calamité kabila ko kozonga. A kozonga na machine nini? A kozonga na sens nini? Ce sont des rêves. Mais papa Stéphane, natanga qui rapport au PNUD, il y a Nations Unies confirmé déjà dès fin de semaine non, dès fin du mois avant de commencer na fin du mois, d'histoire comme les 5, tu vas la ravitailler. Bisopé. Oyo koya wana eya. Tu vas lobelango miti mais tu vas la ravitailler. Mando qui peut koya. Et koya pe, ya bisopé koya, zo tapé ici koya. Tu lobelango sko ba tout sko clair. Ya bisopé zo ta ici. Mando qui peut. Tu vas meka pe hélicoptère na réussi wa bimisi ya sikawana, tu meka pe na mboka baninga. Tu vas ndenge salaka. Même pas kosika. Ya ngona biso to ka ndenge salaka. Cela veut dire quoi? Maintenant on est en train de créer quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Selon ces rapports-là, on dit que Toko Komana, Makamo Toko mi bloqué parce que 3 provinces, 4 provinces de la République démocratique du Congo, et qu'on jamais participé à l'élection. Ou on a aspect liboso. Aspect a mis balé. Balobi comme la République démocratique du Congo. Toi on a dit toi ça va Fati à ça les réformes dans le secteur ébélé. Ou à matière de salaire. Or entre salaire ou avec célibat. N'a pas mis 900 millions rien que pour la élection. Je pense que le gouvernement de la République, il a opté pour notre salaire. Parce que les autres doivent manger chaque jour. Les sociales, c'est chaque jour. Et les élections, c'est seulement une fois. Élections, c'est la priorité. C'est selon rapport rapport aux Nations Unies. Nous avons besoin de la banque. Au Bakomi. Joseph Kabila, na liro mamozo kende. Azamuto, na répété là, on va tout bien. Azamuto oyo, à quoi comme ça juin l'année prochaine, il faut bakangaye. Motif nous a bien engagé. Voilà. Mais jamais Koko Tanzela ya Joël Kitengete ou ya Robé sur la plateau. Yoka. Motif ezanine. Motif 1. C'est la haute trahison. Pourquoi? Quand un chef de l'État, quand on est en train d'accuser qu'il y a infiltration, c'est Joseph Kabila. Non, ça c'est la haute trahison. Voilà. Au travers de Massa, surtout Zuka Wanakaka, Malamoko, Borsani. Est-ce que Batbaso Yébake, Babengé certain Gédon Kyungu, rebelle, déserteur à Kimi, même Massaka Kamouina Sapou, Banaba Précédent. Gédon Kyungu à Longwa Katanga Neni, à Komisina Kasai. C'était une mission suicide. Une mission suicide commandée par qui? Ah là, je ne sais pas. Voilà, Joseph Kabila. Eh, oui, jamais. Na yebisiyo. Nazo yebisayo, yokana bisayo. Au moins le problème est anini. Il y a une différence. Ko beta li solo passer, na ko vivre passer. Au moins ko le comme il y a ndeko na yo, ndo on n'a pas sauté ça nango. Moi je vis à Kananga, les familles, bana mi ban tout basila. Obi pêcher na ba poani. Baza ba kasayen. Les sumu na bango. Et là on va côté li mabele ka pour za ba kasayen. Et là, on m'a dit que je il y a Bakongo, il y a Bandundu. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Stéphane Yokana Ebiselo Moko. Ce un bateau Bako Sayo, que pour y bana, il faut finir Kabato, Bako en erreur. Poye bana ozana poso finga mutute. Poye bana wana posa osala elo côté, mon cher frère. Il faut travailler dans lingala. Oui bien on a bien té. Lingala on ba bien té. Même diction on tant ko loba toko ibate moi si mobali topé pédé muto ko loba. Tu ne sais même pas parler. Le monsieur en question ko loba na alikio na mayele na koloba na niveau na politique et tant yo ça politique. Tant yo okopesa ba proposition na ye ya politique ya makambo etali mboka yo zabongo na msusu na ba kabeaka mwanga na ba kati kuno ko sala so ibilanga so peni. Tu ne sais même pas ce qu'est la politique. Et tu viens aujourd'hui avec beaucoup d'audace aux huit intérêts pemé na yo pour nos finga mukolo lokola Claude Machala bongo. Et pour ma bena bino so ba finga bokinda kati na intimité abatu. Vous êtes tellement mal éduqué. Comment est-ce que vous avez impoli à niveau wana? Impolitesse sur Nzambi nanga comment les kana niveau. Comment vous avez impoli à niveau wana? Comment vous avez impoli? Bino so balobi na bino toke ofunda, toke osalabo.
tout auto koloba na bino bokinda kofunda. Bokinda funda. Parce que c'est pas normal. Claude Machala, Azam Ninga Nanté Stéphane, ni Mouninga Tintin aux années na plateau, que ce soit la dernière fois na Pekiso pe na gagné Lio Stéphane, que ce soit la dernière fois, ezala malano souka. Ya souka makasi. Kofinga ba tout pas pambabo. Impoli. Très bien. Alors, to solo la siko makambu o etali eyak. Boye ya ba soda e belé bongo pona makambu o etali ba rebelle na est de la République. To boyi mokonzi ya mboka yo kibisote. Asali o ya monifo asala. Ba soldat wana baye. Mais to kotuna est-ce que boye ya ba soldat wana e kosilisa rébellion na est? Opération conjointe résultat nango ezawapi. To ki ba bakiseli bango lisusu 2 mois. Le lot aux 5 armées, 4 armées, 5 na Rwanda, 5 armées ya mboka misusu na kati ya mboka na biso. Solo balkanisation eza makasi. Malheureusement pour na bino bokolonga te. Congo kokabwana ka jamais ba projet tout bwanango boy ba keko simba te pour na mboka oyo. Toyebi yango. Très bien. 5 armées na Katsambo Kanabiso. Soit-disant sous prétexte que les Apona ko traqué par les rebelles. Et les rebelles, la question, ce sont les Rwandais. Les Rwandais, ne baza ba rebelles. Obino ba armée wana tout et pour être traqué bango. Rwanda aza parmi les pays influents ya EAC. Aza parmi bato ba créer eloko wana EAC. Preuve biso to kotango sous influence ya Kagame. À l'époque où Félix na Kagame bazalaki na bolingo makasi tant que ba ami. Et vous pensez vraiment que la force armée na eye nango pona esala eye pena pour traquer les soldats rwandais parce que ce sont des soldats rwandais, ce sont des milices rwandais. Est-ce que beaucoup kanisa pena ba yende pona ko traquer bango so beaucoup kanisa bongo boko sala mosala punda et puis je pense que bo yebiki eza pona bongo te ba ko beta tour buzoba bako sala eloko te bako baluka lokuta bazongi badisu batikali et ba continuer projet na bango o baza nango na ngambo est de la République. Toyebi yango bien et tokoti kate na zoloba na ba Congolais tout libération ya est ezali na maboko ba Congolais, libération ya mboka na biso ezali na maboko ba Congolais, libération ya este wana pona bitumba esila bato basila kokufa eza na maboko ba Congolais. Nazo ebisa bino, il ne faut jamais compter na quoi que ce soit. Il faut se prendre en charge biso moko. Bande ko este botelema. Soki botelemite bokozala na kati ambuyi wana kino mokolo kosila to ebite. C'est le moment, c'est l'opportunité. On a l'opportunité à télémer là. Mboka na biso. Excuse-moi. Il y a téléma pour nous souki sa makamwana. Congolais partout au monde, tout téléma pour nous mettre fin à la théâtre nyonso oyo. Pour nous mettre fin à la théâtre oyo. Prévenez les lomakabo élection ezoye banate élection kozalate et kozalate. On y déjà lobé à douter. Augustin Kabou ya kolobate na question ya élection tombo ko tourner makambo o etali élection akokoka kolobate asili kina kosilika na plateau. Bazoye bate balobanini. C'est dommage et c'est malheureux. Botala Augustin Kabouya, makambo zoloba pour na mambo élection. Et bino bato maele, boye bisanga bo comprendre nini. Est-ce que l'élection selon UDPS, est-ce que baza déjà préparé l'élection? Est-ce que bazo souhaité que l'élection dans la 2023? Regardez. Je vais vous répondre, Jean-Marie. Vous m'avez posé la question de savoir si en 2023 il y aura élection. Nous, en tant que parti politique, on se prépare
pour aller aux élections. Mais pour connaître s'il y aura élection ou pas, mais vous êtes de la presse. Traversez ici à côté, le bureau de la CENI est là, posez la question au président de la CENI, il va vous répondre. Vous le sentez comment vous? Moi mais je suis en bonne santé. Vous voulez que je Non, non, je parle de l'ambiance d'organisation des élections. Non, pas des moyens. Le ministre des Finances ne mobilise pas suffisamment les moyens. Le processus électoral est en panne. Vous êtes en train de créer le... Comment vous appelez ça? Le seuil. Tout ceci, vous liez ce qu'on appelle la mutualisation des opérations. Tout ceci va poser problème. Je peux répondre maintenant. Oui. Voilà. Vous avez posé la question avec les intentions, des mauvaises intentions même, de montrer à l'opinion que l'IDPS ne veut pas aller aux élections. Mais nous, notre préoccupation majeure, c'est d'aller aux élections en 2023. Le pouvoir organisationnel des élections ne relève pas de la compétence de l'IDPS. L'IDPS est un parti politique qui va entrer en compétition avec d'autres formations politiques. Si vous voulez connaître s'il y aura élection ou pas, allez poser la question au président de la CENI. Mais quand hier on disait que ce n'est pas Kabila qui organise les élections, vous avez dit c'est Kabila qui... Ah, vous êtes porte-parole de Kabila? Non. Mais comment vous... C'est l'opinion. Non. Kabila vous a chargé de poser cette question. Voilà. Autrefois, l'IDPS disait que Kabila ne veut pas organiser les élections. Aujourd'hui, vous dites non, ce n'est pas Tshisekedi qui organise les élections. Non, écoute, nous sommes de la famille politique du chef de l'État. Oui. Nous sommes prêts. Élection 2023, madame. On ne va pas se voiler les faces. S'il n'y a pas élection en 2023, nous allons chasser Félix Tshisekedi pour mettre en place une transition sans Félix Tshisekedi. C'est ça, il n'y a pas notre schéma. S'il n'y a pas élection, nous ne nous supplions pas. C'est une obligation constitutionnelle. C'est un pacte républicain. S'il n'y a pas élection en 2023, nous chassons Félix. Nous mettons une transition sans Félix. Pas quelle magie. Juste pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Par quelle magie? Nous avons atteint la capacité de mobiliser notre peuple. Nous allons activer la rue. Et c'est la rue qui va chasser Félix au pouvoir. En 2023, s'il n'y a pas élection. Je vous promets. Je prends les gens qui me suivent en témoin. ekolakisa penza ke moto moko azobalbisi le roi mwana muke azoyeba te aloba nini ekangi ye awa okende kotuna na seni tuna na seni ayebisa yo UDPS tokomona baparti politique nyonso comment est-ce que badi déjà qu'on s'est préparé, comment est-ce que baza déjà qu'on s'organisé pour na makambo 2023. UDPS de son côté, nani déjà moni organisation UDPS bandi pour nous préparer 2023. Est-ce que vous remarquez que baza actif pour l'élection en 2023? Bazo linga élection té. Et on ne croit pas que l'élection vous en a en 2023. On ne croit pas. On ne croit pas. Et on a raison à croire parce que rien nous prouve, rien nous assure qu'il y aura des élections l'année prochaine. Je peux prouver ça noir sur blanc, si vous me demandez. UDPS, comment est-ce que va la transition, comment le glissement. Peuple congolais, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Pourquoi? Parce que biso, il faut élection ezala na 2023 na ba délai oyo esengi na ba délai constitutionnel. Ndenge mokonzi mboka lakaki, ndenge mokonzi mboka assuraki Denis Kadima assuraki biso qu'il y aura bel et bien les élections en 2023 dans le délai constitutionnel comme prévu. Et otoza kozela élection ezate fati azate. On n'aura pas des élections sans on n'aura pas le glissement ou transition avec Fati. Ce qui est l'élection, c'est Fati par aux alatés. Élection ou rien. Et puis, élection ratée. Élection, il y a bien. Il y a un moment où on a la méla. On a la alerte. Alerte. Et on a la alerte. Alerte dans tout le Congolais. Congolais nyonso. Il faut vraiment s'alerter partout aux alliés. Oyeba que l'élection est en 2023. Et c'est une occasion pour nous peuples. Nous sommes peuple. Nous sommes toujours côté à peuple. Pour nous libérer na peuple. Au Simbi peuple nanga au Moninga. Peuple nanga Congo. Peuple nanga Congomani. Peuple nanga Congolais.
tomiso en charge, totelema, agissons, 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 agissons. C'est le moment, c'est le temps. Totelema, tokota na embriement ya l'autre côté, tokota na distraction ya l'autre côté. Totelema. Élection en 2023, tous les gens ndenge kozalate. Ba expert ya oni, ba talisi biso ko ebisa biso ke baza ko douter. Et na ndenge tokomona on ne croit pas. Tokondima transition mon côté, tokondima glissement mon côté. Il faut ba élection ezala. Ce qui élection exacte, fatina gouvernement ne peut pas ozalate. Tokoluka mutu mususu totie wana akumba transition boboyi bo moni biso population boboyi bo moni biso peuple boboyi bo komona biso bokomona biso na nzela biso peuple bokomona biso na nzela na bino. Il faut ba élection ezala boloba ki yango bopesa ki ba exemple la fois passée na gouvernement Kabila bolobi élection soit transition sans Kabila. Biso Petolobi, soit élection, soit transition sans Fachi. Soit élection, soit glissement sans Fachi. Et pour nous, c'est une bonne occasion. Parce que Tolobi est comme un moment où il faut des peuples, des politiciens, des bateaux, nous sommes la politique, balandake na sima. Tokozala lisusu na sima ba politicien te. Le politicien tozana posa na bino ba opposant mais bozana sima na biso biso to bunda etumba na biso peuple tozo mo kontoko pona o to lingi o to moni za malamu to tie ye wana to tie ye o to komona ke yenda ko sala malonga to tie ye pe ye ba comprendre que ba to ba tie nga awa ezali population ezali peuple mutatenga awa. Parce que ce qui a mis que ça la alors le problème c'est quoi? Démarche dans les que tous en pour ça bande kobo landanga pouvoir raison na maboko à population pouvoir raison na maboko à peuple pouvoir kokoza na maboko ba autorité te o ba kokosa biso ba ko nyokola biso inutilement tokoki kotika la naïveté et ko sala bino esengo partout boza ba benga biso peuple moko naïf et boza pe bozomona Burkina Faso Alpha Condé Tunisie, nous avons rappelé Bino Baron. Botelema, population congolaise, de partout où vous êtes, tous se prendre en charge, tous au Ezali, il y a biso pouvoir, kitana biso. Nous méritons ça. Il faut totelema, to récupérer et to récupérer na malobate, to récupérer kakate na ba internet te, to récupérer yango à partir ya ba action. Agir, manifestation, aux alliés légales, aux alliés pacifiques. Kotali sambe contentement na biso envers bato bako kamba biso. Et toti ane mon konzi o biso to monike abongi pona ko kamba biso, o ko kamba biso na malonga, o ko kamba biso malamu penza. Et sinon to kotika la kakaboy. Soki to sali bongote. Tozo compter quand na ba politicien tozala kande tozaboy poto mona polé poto zala bien il faut to telema biso moko to sala effort à ce que to récupérer pouvoir na biso ezonga na maboko na biso à ce moment là na ba konzo ba kokamba ba kozonga na nzela po ba koyeba ki les pouvoirs appartiennent au peuple. Il faut pas tout cas naïf. L'article 64 et lobby est que Congolais n'y soit libre il y a côté les mela makambo comme on a malamuté Congolais za libre il y a kopona mokonzi oyo ye alingi de akambaye. On n'est pas là pour accepter tout ce que eux ils sont en train de faire. On n'est pas là pour voir comment est-ce que bango baza ko s'enrichir na ba mabota na bango o aya s'enrichir à kei o aya s'enrichir à kei bisoka ne ba koba biso ne totika la boy. Non, il faut tout téléma, il faut tout se prendre en charge. Tous avons combattant, tous avons possédé pour te vendre la boy total à kaka. Tous avons peuple mort naïveté. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, partout où vous nous suivez, Bokanga Malam,
prenons-nous en charge totalement pour les colonabiso. Surtout télémité, montako télémé la biso, azate. Azate. Les Congo nous appartient tous. Nabato bako kambana biso auto ko kambate eza biso nyonso moto ana monopole nango azate. Moins encore bato ba libanda, moins encore Kagame, moins encore ba américain, moins encore ba russe, moins encore sokinani. On ne peut pas se réjouir tant au monde aux États-Unis ou en Russie parce que Bisomoko, il faut tout se prendre en charge. Bisomoko, ndetoko bongisa mboka o. Tokozela motuté ko bongisa la bisomboka o. Et ceux qui sont na batu bako kanisa batu bako utani banda to bapo bongisa mboka o. Baza ko se tromper bandeti bato UDPS. Détrompez-vous que les Américains, les Russes, ne beaucoup croire. Parce que vous avez la pamba pamba. Na makambo zangatina. Roi ebwe. Roi yaki nana ebwe. Aye bafatizo. Bafatizo. Biso do benga bango bafatizo. Bafatizo bako sepe la pamba pamba. Na makambo zangatina. Illusion na illusion, distraction sur distraction. Biso toza vertu, biso toa conscient. Toko telema jusqu'à ce que mboko ozala libéré. Cher internaute fidèle abonné. Kande matinga mafute matinga makasi na koka suste na moni na suka a tout monde na suka la mingi te au revoir. Ma Mission TV, le miroir du monde.